Flash Info. Proverbe 30-30, prédicateur du moment, l'homme le plus suivi et le plus recherché. YouTube, ils ont signé contrat dans les messagers Proverbe 30-30 parce que kamwe que mutu balanda ebo. Amona na waba kwa zolanda batu. Balobi faut signer Proverbe contrat parce que l'émission na nyonso est très suivi. Alors merci na bandiko bazotala, merci na bino beaucoup sanga confiance parce que bon c'est une valeur de mindele dans monde qu'il faut pas compter dans moi. Alors na boutique à tout que ça a besoin d'informations. Ils allaient flash info parce que tout à l'heure on a breaking news. Ils allaient chaque lundi à samedi à partir de 23h30 23h na mire na biso. Et puis nous avons flash info où ils a anytime information à l'autre au salango. Fait nous allons Christ plein de vie où ils allaient chaque dimanche matin à dimanche. Alors ah nous allons au na parking na Bongalema. Nous avons la Masco. La Masco où ils ont un traitement de chest à résistance. Mais la salle en gros pour la sacrée. Ils sont là combattant même dans minuit où ils ont dans la chambre dans au kuta makamwa Congo dans la partie. Alors et là liboso flash info ya lelo bande ko kamwa ikamwa kamwa lelo na ba 4h30 na ba 4h30 yana pasteur moko akangami ya ndako aiko meka aussi voler makila ma se récupérer. Alors là dossier za na bakolomboka to tanga kombo mtu wana te mais ikolo ya te ça veut dire pasteur à Manchester aiko meka na butu akangami ya te okutaye mémoire mais la yaki a récupéré mais la moko le moko aide au sala pasteur à Manchester dans on ça donc makadia kubali kuchaka tinakwe yao makila mayesu mo balobia makila mayesu za za solo makila mayesu za ka bino bandu biso bozo bate to filmer bino sikoyo to l'accender ni mamango salama alléluia pasteur akoyi mwasi akoyi dossier mususu oyo koyi na mesa na otanga bakomote mwasi abinaka na pire mobali na ye pire ye vraiment bakoma na bango lolango et mobile aéro kamaye à cause de bango netaki voyage leur accueilli ayo zonga afongo la porte boye akuti pirier dossier pe ezala bayande wana moto belango zati. Alors bande ko ya Zion bande ko ya Londres nazo senga bino pardon mingi boye bisa sakayon sa atika obero na niveau makambi koma tout ça sur ma solo sur la tête ce qui est appris pour ya pour ça la concession publique n'a délivré n'a bon de la peau n'a malade mais à négocier na téléphone na lendi parce que na boy azobe na trop azole la trop na la sa msana na on va congolais balimela ngai. Alors congolais na vite celui congolais est un Bolivie ça m'a dit il Libanda ma histoire ça monsieur Libanda pour na et que ça vient ndakunda aussi pas bon. Alors congolais tu éviter basala nini tout ça la nini pour na congolais na éviter na auto katolika moko awa donc tu yaka poto pour na oluka musala tu yaka poto pour na kozwa mbongo mais na yo okuta fainéantisme moko za na Angleterre okamo yo liboso Angleterre ebongi po biso ba oyo touti libanda biso toutaki Europe toyaki awa toyokobongisa Angleterre soki kaka bato bautaki Nigeria bazalaki awa grand village na bori ya ndenge wana mwa ete. Donc félicitations na bafore na nyonso bao bauta Paris bauta Belgique bauta Hollande bauta Amérique boye kotia mwa sauce na piment awa tala makambo kokamwa ndeko na ngai biso na bapoto ya ngambu tozala kokeluka misala biso na bapoto ya ngambu tozala kosala awa bato balingi vi ya facilité balingi kovivre na nkam balingi bamiso bakati mosala Mario akati mosala akomi otanga na yesu kuna akoma siko kokende otuna mbongo mikolo nyonso na student finance bafute mokolo yo bandika classe sikoyo
akoma kuna na bureau si bayeba ye tala likumune na liala mbongo peut-être osala ngoni chaque jour akena otuna bato bafuta nga mukoni liboso azako benanga bana na revesa ke futa benanga na ndako kwaza Mario abenga nga sute akoma koleka kuna na fiye monga de otuna na papier bafute mukoni tala likambo kama yo mto zako sala otiki musala oyo na mbongo oyo basala rate bakekuma wana eza vie privée na ye alors batu na Europe mobimba na Amérique bakenda musala awa na Angleterre bato balingi musala te bato balingi income bato balingi via fraud bato balingi kolia na nsima baninga basala ba business moko mike so na bina banodénonce yango na wa obimaka mutu mabe pamba so na isino ba business eza na mboko oyo omona mutu alingi alia mbongo moninga oyo aye mabe azolandela so ya baninga et puis bolobi ke toza na communauté tolingana c'est du vol c'est des escroqueries alors eloko ni esalami lokola bato balingi misala te bato balingi na bango misala te bato balingi siko disability papa no na Kinshasa atambolaka mais awa atambolaka na velo oyebi mpona ni likolo ya mbongo bino bato botindikaka ye bino bato bofacilitaka ye makambo wana oyebake na Kinshasa atambolaka soki atiki te ekokrakele awa na mboko ekopetele ye te atika sonisoni alors awa frère moko akokutana na couple moko couple wana babino mbongo bazozo eza moke bana bana soki 3 mais bazolinga sikoyo babota deja mwana disability donc balingi babota mwana abukana lokolo bi aza na kisimbi nini sikoyo frère wana akosi bango ye aza nganga asalaka biloko wana bapesi ye 2500 mpo babota kisimbi obe babota mwana aza na disability mwana wana sikoyo abili normal ke tata mwana na mama mwana bakiteli nganga wana po ndenge ni esimbi te otala ta bino moko bandeko na ngai bana bazali fierté bana bazali flèche toboyi te baaccident ezali bamakambo mosusu ezali moto akobota mabongo tosouete te mais koma bokomi ntina mitema mabe bokende oluka banganga babotisa bino bana bainfirmité bamisusu bango mo baoluka yango bamisusu bakosala baaccident lokuta kodeklare aza po bakoma nakenda na ndako moko boye mwana aza na problème na ye nabondela mpona mobali wana alobi komeka te mwana akotela nga mbongo tika ye na condition azala kisengi ndenge wana miracle refusé na Angleterre batata nyonso tuna mokili balingaka babota bana oyo baza malamu bonne santé oyo bazotambola me na Angleterre eza na batata mosusu bamama mosusu bazomona banganga bapesa bango mbongo mpo babota bana oyo ya bisimbi mpo bazwaka mbongo sikoyo yebisa ngai esengo nini kozala nango ozozwa mbongo mwana aza bisimbi mwana botindika ye na fili mpo wana azokola te wana kindoki te aluka ndeko esali nga mpasi napesaki bango conseil nayesi bango frère wana nakangeli asala yango su te frère wana nayebisi ye bameka su te te mais frère wana azongisela bango mbongo ndambu mais so nayoki bango baswani na kobimisa bakombo na bango mpo boyeba makambo nini bango basala donc mawa mingi awa tozokende kosuspendre papa nani oyo azali président ya Congo ya bacongolais na Londres tosuspendre ye aza sous président te awa na Manchester Cyril atikala jamais kozala président communauté mais Cyril azalaki motu moko malamu chargé ya kokunda bibeli ama qualité ya messager ya bonne nouvelle pasteur ya diaspora nga motu na organisaki baélection nazeli ti le 30 te lelo tosuspendre Cyril aza sous président communauté te atikali chargé ya matanga et tozosenga na ndeko na biso Ipo azwa intérim à organiser l'élection. Ipo Makela c'est un garçon intellectuel, intelligent, c'est un garçon sage, azala un problème te asa la groupe ya batu va organiser l'élection azwa intérim qui tokende na élection ainsi c'est-à-dire à partir de là Cyril atikali côté à charger à matanga au côté azo se démerder bien côté la communauté à vous assurer président pour à régler à matanga à régler à mabala te azana ba parti pris c'est-à-dire ceux qui mutu wana za na obédience na ye akokotela ye soki mutu wana za pirier akolobela eloko moko te mutu wana kozala azosala mabe so bameli balango esuki wana mais soki oza mutu neti ya nga na lobaka vérité bakoyela groupe ya bato bakomona yo mpo baluka basola na yo mais bato mosusu bakosala yango te yango wana à partir ya lelo
Cyril Azali sous président de la communauté, mais Atikali, président, il a chargé, il a matanga. Et ça, il total bien. Et là, au Congo Unity, ils ont fini à battre. Ce qu'on tali bien, Cyril a yémi mutakomango. Parce que battu tout au bazara, permet à Cyril d'avoir fini à bango, Cyril est ça avec plaisir, à lui d'avoir ça avec publicité. Donc, on a déduire que yé, a des mèches d'abatouana. Et puis, na awa sou na zo pesa ordre na mutu nyonso laika ka Congo Unity. To yebi bilongi na bino. Mais ça, on tient, mutu azo fini à battu, mutu azo kosela makambo, neti Gabi Kandolo. Au moment azo sa ki ndumba place. Gabi Kandolo sa ki ndumba place. Aza cher na biso aye na communauté problème toza na ngona David toujours bendele kaka dossier oyo boyebi mais à part wana aza mabete mais ba comme ko finga asalini ko kosele même makam asalini alors bino bozo like mutande wana de bino nyoso boza ba friend na ye bino nyoso bozo like boza na ba problème boza normalité boza sérieuxté alors peut-être oyo aza na Manchester oyo aza niesa Ireman oyo Ireman amema awa ou à Bemsara business à Ireman, au début à comment l'Afrique du Sud a joué visa à à Manchester. Mais ce qu'on a joué 5 ans avant matin avion, il faut bien pasteur Eric Mouzangi. Parce que pasteur Eric Mouzangi, avant de refouler Odette a causé la pasteur Eric Mouzangi, là on a dit, moi causé la Makamu, pasteur Eric a signé kaka à Kadaka et na Satan. Donc en boka oyo tout ça na pasteur oyo, nzamba benga nzamba sale la bango, ata sale rera zaka musana nzamba. Bakora ba prouver de soka camion na Satan na vie na bébé. Dota la solution ni bana na kadagi na Satan. Ba longole na musala. Ateki nda kumbongo mwasi ameli. Akoma kotambola na Jaguar. Voiture wana fongomanga côté à portier, côté à yé chauffeur. Donc côté la portier non surtout wana fongomanga. Moni vie à pauvreté côté parce que asaka na musala na nzamba so. Soka yako senga pardon te vie na yo kene ngwana. Si bakope bananga signature akomele mbongo na mbongo ya ndako na nyonso déjà akendaki Turquie aileka des t-shirts ça dit da sakanaka na mosala na nzamba soluté alors toyebaki ke mokili oyo basakanaka basala na nzambe te bayokanaki te tala bango na bango bakomi koswana mabe bato oyo bakoselaki nga makambo mwasi alobi azose mobile yo moto otindaki nga mobile alobi yo moto olingai yo kende okosele makambo ekomi bakomi kobunda mikolo nyonso kuna ekomi longo omoni nde tosambo omoni sikoyo nayebisa to moto wana yosimba te bakomi bango na bango koswana eye mabe na niveau moko ya mabe eye ndongo po bakoselaki motu oyo bakosela makambo te alors tolobaki pas de contact na n'importe qui idéologie wana fo tikalaka ipo makela banda lelo sala gouvernement na yo na kosenga na bandeko nyonso surtout James Kelekelo oyo apesaki ordre alobi na constitution ya Manchester villageois akoki kokoma président te naye kocomprendre article 1 eza ndenge wana James Kelekelo bo ede ipo makela nazosenga bongo na salon edo na bacongolais nyonso surtout ya baplay bo ede ipo makela baorganize ti tokobimisa président sika Cyril tofélicité oyo na ntango nyonso ozalaki na biso eleki bien yo côté ya matanga moto akotouche te parce que côté wana tokita tomata soki moto akufi Cyril azosongisa bibembe bien ata botongaka ye ata nyonso aorganisaka aza na bapompe funèbre ayebani na bato